Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Votre plaisir nous rassure que vous avez kawana ibele pour na Rolandanga, moi na bino leki na bino na kombo ya Lalou Maleba Messi na bière, autrement dit Messi Flamingo. Et merci beaucoup na fidélité, na confiance au Boubé Sabiso na Naomi Barcelone TV ya Rolandanga émission na bino kitoko kingakati et surtout ba film na bino et merci na nengo sabona et puis bolova chaîne na bino Naomi Barcelone et merci beaucoup na mon boss RK Mouchanga Champions League et na Naomi Barcelone maman na barque bambote yangwana. Bonne guérison à toi mon papa Albert Kalombo et maman Ilonga bambote yangwana ibele pasteur Eno Kalombo na bossa libete et babi tu sarabino na Naomi Barcelone tu na ba surprise ibele tozaka na bata théâtre te na Naomi Barcelone tozana batu nyons to c'est-à-dire mutu to contacter Naomi Barcelone to royawana pour na relobela produit na ye pour na rosala marketing ya musala oye asalaka et lelo toza pilote tozana cadre moi kitoko à la ville to eboka nani auto découvrir nga nabino ensemble et merci déjà Kumalo na prise de vie surtout ça même moral au fond là déjà pour na repesa bonjour na invité nanga. Bonjour papa. Oui, bonjour monsieur Lalou. Sentez bien papa? Ouais, sentez bien, sentez très bien. Très bien. Ouais, très très bien. Bon séjour à Kinshasa. Merci. Autrement on est qui on a dit qu'il y a des fois on se dit à rien non? Ouais, bon on a qu'à Kinshasa à chaque fois et à chaque fois on a qu'à toujours ma cambo ils ont changé, ma combo ils ont changé. Dernièrement, il a quitté Kinshasa Mboka Koi, il a commis Kinshasa Mboka Elengi. Voilà. Il y a qui Mboka Elengi. Mboka Koi, comme Mboka Elengi. Mboka Elengi. Voilà. Et voilà, tout ça, na papa nous comprendre déjà invité na nga ba billet pour découvrir lilo na kati ya Naomi Barcelone chaîne na bino obolinga mingi. Et papa oza na liboso ya ba fanatique be abonné à Naomi Barcelone et déjà soyez les bienvenus à Kingakati hein oza Kingakati oza na Kingakati d'accord. Donc na bandeko mbaliboso ba mona yo na ba obayebi yo te na ba obayebi yo donc oza mbaliboso na Naomi Barcelone to yamba yo na bato ba otalo bana pesa ba ba yo papa kombo nani outu wapi ozalaka wapi et puis to kote na musindo ya lisolo na biso. D'accord. Nga kombo nanga monsieur Feli Wawina. Naza congolais, na évolué en France, na vandi na France. Plus précisément la ville à Orly. Bon, naza ki liboso na Léman, c'est qu'on a commis na Orly. Voilà, naza moko ya ndeko na bino waza ko sala fierté ya mboka na biso na domaine onga nazo sala ko na to komi kuna te moyen na bimisa domaine ngo ezate. Mais nazo sala fierté ya mboka na na domaine na à la domaine yo donc vous comprenez déjà to yambi papa Feli Wawina et déjà na bateau boyebi vous comprenez déjà oyazali mais na biso bateau to yebite to redécouvrir ye ndenge to sola na awa et papa Feli au sali mikolobuni na poto na sali 26 ans na poto. 26 ans. Depuis na kende qui pour na vendre na poto libela parce que nous avons kende poto liboso na cadre ya musala mais après nous avons décidé que na ki doit vendre na sali 26 ans en France. Na sala qui 4 ans en Belgique, 22 ans en France. OK et papa Feli déjà na batutu ba hotel yo ba yo ke lobeli makambo ya musala. Et oui ça biso musala nini oyo musala fierté ya mboka na mboka papa. Bon, à la base, Nazali Stewart Ezali, même si nous avons comprendre en côté, Stewart Ezali, hôtesse de l'air, il y a Mobali. Carrière n'a pas Bandakiwana, n'a évolué à Awa, la compagnie aérienne, l'ETCB, la présidence, l'époque à Mobutu, puis après, on a eu Poto, quand on a eu Poto,
le pôle qui a la nationalité à l'époque, moi je suis quitté, je se reconvertir dans cuisinier. Parce que je suis hôtesse, je suis steward, ils ont restauration aérienne. Donc je suis dans cadre de la Nangati, on a se réintégrer sous la restauration, mais la façon de voilà. Ok, tous au moins pose Mouké Kumalo. Et voilà, merci beaucoup. J'y vais chez toi, les pères de Jimon, Hollanda Bisso et papa Wawina. Là, on commis na poto, on considère qu'un service noir à Steward, bien Steward, hein? Oui, Steward, ouais. Bien au changeant qui service. Non, là, on a commis na poto, on a visa qui toujours pose à la Steward. Mais, par contre, c'est ça qui que pose à la steward na poto, il faut la nationalité ya mboka wana yoza. Nga na zaki na nationalité. Donc du coup moi na la steward ezaki te, yango na kende ki kokota classe ya cuisine, ezali kaka une filière. Voilà. Ya musala na zaki kusala na Congo. Donc pour le moment, pour l'instant, ndenge na tikali vi nga na za cuisinier professionnel diplômé à lycée Sainte-Catherine na poto. Et voilà, vous comprenez déjà papa papa cuisinier. Ou est classe qui n'est pas diplômé déjà na école déjà bien à poto vous comprenez déjà école et papa wawina tout sur la norme ok cuisinier bandango na kisasa ndemo to loba awa et nan après na yo maramola mapoto yebiki ba kolambeza ya ba basi déjà mona mbali boye abandi yango banda muke na ebité na bandi obota la yo ina na prena o marola bato bandi yango wapi. Bon, moi je pense que métier à moi si ou bien métier à mobile les alakati. Métier ils ali métier pour la motuyo surtout pour avoir la possibilité avoir la capacité à usala ngo. Cuisine moi je pense que cuisine les alakata makila nanga. Ezalité parce que dans aki steward ndé na ke cuisinier. À la base, cuisine les gens makila nanga ponga, maman nanga akolisanga na malewa, na na maman malewa. Donc maman a wana komi ni sozaki na kasavu buna sauce numéro 10. OK. Après bon, tozaki pe na bakumbutu, moi ba komi très belé belé etala. Ndenge viango ezalaka. Maman zaki maman malewa. Ba sœur nangai, pourquoi bazaki basi ya mikolo du bosso ba kende na mabana na bango. Tozalaki 3 garçons na ba frère nanga. Pour accompagner maman à kata musala naï. Mais je crois que ngande mutu na kota ki moi mingi parce que ngape ba frère nga ba biolanga. Mais ngana leki bango. Voilà. D'évoluer. Na évolué après bon là na zokola na tangi na eu diplôme d'état. Ba circonstance y avait sali que papa est okufa. Famille beza munene ba ya bazaki na ba moyen na bango pe belé. Bazaki kanga moko mona te ko s'occuper na nga na bi bon ngape na se lancer na musala. Pour la mécaper au sommet ya pour la débat les qui na kende musala na CB ya comme steward et na comme steward na évolué dans la carte musala steward pendant 22 ans là-bas qui est trop jeune quand on a salé en on a évolué vu bas circonstances pe mboka na Bali na Boti bon Nathalie na bino il faut na pe ça va na une vie meilleure que on a saki nango voilà pour na vie meilleure il faut ça ba grandes études. Pour nous savoir dans les études dans le Congo, il faut moyen la possibilité voilà. Pourquoi nous avons une facilité au Kenya poto. Bon, cette façon il y a Kenya poto, nous ça la tout nous vendre dans la poto comme ça, nous avons bana baya bas occasion là autant. Quand on est dans la poto, au Kenya poto te au croiser comme beaucoup parce que la poto, il faut que le métier pe oyo et pour assurer avenir na yo, et pour assurer pe ba étude à bana, survie pe à bana et puis côté la pe bandeko bazana na Congo. Ce qui fait que la Kanaki Motema, la Wela Kimbangute, la côté classe pour notre qualification. La côté l'école de cuisine, et enfin, dans le diplôme, la commune de l'entreprise minière, la Sodexo, la RS France, la API, la Elior. On a la côté de l'expérience, la diplôme, la chambre de commerce, la fonds de société. Donc, Nazali, PDG, il y a entreprise. Ah, donc, ce que tu l'as dit, papa, fait bien. Donc,
marambo ya service traiteur on est bandiamunde après ça il y a poto voilà il y a poto na bandia wate parce qu'il y a on a trop jeune trop jeune mais bandeno lambaka ba bloka bandako bani bon na ndako awa na zako lamba te na bandi ko lamba mingi na Bruxelles na Bruxelles moni ndenge tozaki na vie ya bo jeunesse ozayo moko na zolamba debimisa onyoso voilà excusez-moi na zolamba c'est-à-dire baninga tout au bayibinga na poto bapesanga kombo ekachaka ekachaka voilà l'air on a ba poto ezaki polia pondu donc voilà tu faut bacha pondu ma ebele bacha ba biloko ebele ça pas potage parce que biloko ezaki rare et puis kolamba biloko neti na ndenge originalité ezalaka te parce que ba puis c'est ça trop mais parce qu'on a ça kolamba na image ya mama ndenge mama za osana na Kinshasa voilà après au fur et à mesure dans salango après na komo ka batu bazolo ba et alambaka bien asaka cause appel traiteur hein et fungolinga mayele siko parce que na lamba ki ofele na lamba ki pona mbongo te voilà l'air mayele fungwami na tenga bimé non musalo na osala les musala moko très noble voilà parce que ce qu'on t'a dit bien ba grand cuisinier les amis baki les abasité alors il fallait qu'il a valorisé en gros c'est-à-dire diplôme na kena na chambre de commerce après singa kabis na fungo de société. Et donc sikoyo au l'air au tanga au yekola ki ba cuisine professionnelle c'est-à-dire ba bilo na biso au na ba repas mususu ya ba paya wiza na bamboka na bino kuna voilà donc kokende nanga na école de cuisine et kende ki te pona kende koyekola kolamba non parce que nazaki déjà la cuisine na maboko naza nango na makila et puis za na kata famille nanga eza te ki kaka nga moko mzalamba bien mais ba cuisine bon cuisine na bapaya na yebaki yango par rapport ya musala na losa na avion parce que biloko ba pesa biso na avion ezaka biloko mindele tango bayaka nango il faut qu'on senga composition ya menu bazo expliquer OK eloko basala ngo boye déjà na mutu zo kangango parce que ko servir mutu eloko te oyo yebite parce que mutu ko tuno biso balambi yango ndenge ni il faut pas cette explication na kende ki na école de cuisine pour na zo diplôme na valoriser musala nanga mais de l'homme à la salle à la cuisine afro-européenne. Afro-européenne, voilà. C'est-à-dire que biloko mindele na kolamba ngo na pesa ngo bulo kwa biloko batumundi po batumundi bali yango bien. Ah OK. OK. Voilà. Biloko pe ya batumundi na lambi yango na sali mixité ya goût pour mondele pe yango facilement. OK. Voilà, na sala. Donc mimi ki voilà. Ki Congo mo pe na kati ya ba. Voilà. Qui est africain en fait. Parce que c'est la cuisine sénégalaise, la cuisine togolaise, la cuisine camerounaise, en tout cas, Nazali, comment on dit, Nazali universel, la côté cuisine. Ah, ok. Voilà. Et donc, là, au service traiteur, ce qu'on a service traiteur, voilà, ils ont kaka. Ils ont kaka mariage, ils ont loué, bien, ils ont tout, ils ont appelé pour ça. Il y a loué un peu bon, service traiteur, ils ont dit kaka pour le mariage. Service traiteur, ils ont dit au fait que service à catering, ils ont cuisine. Ils ont dit cuisine. Donc, ils ont dit pour l'événement nyonso, mariage, baptême, anniversaire, matanga, barbecue, on a besoin de la traiteur à salle. Donc, nous avons besoin de l'eau pour la polia. Et qu'ils ont besoin de salaté, et qu'ils ont besoin de main d'œuvre pour la libanda. Nous avons besoin de traiteur. Parce que c'est juste pour nous apporter cuisine dans l'événement. Alors, mon traiteur, il est bon. Traiteur, il est à ça, il y a pour la bateau. Moyennant rémunération. Voilà, traiteur. Parce que nous avons cuisiner dans un traiteur. Ah, il y a des choses différentes. Non, nous avons cuisinier, nous avons traiteur. Nous avons cuisinier, mais nous avons traiteur. Donc, nous avons un restaurant. Nous avons un restaurant, mais nous avons traiteur. Dans nous avons un banda, nous avons un banda pour le service. Nous avons un service traiteur. Donc, papa Philippe, puisqu'on a service traiteur, vous avez travaillé pour engager des gens comme tout le monde. Merci pour la question. En tout cas, nous avons un travailleur parce que nous avons confiance dans le côté de la cuisine.
bali misanga na ofungola parenthèse moko eza mpona komikumisa te mais en tout cas naza doté na makasi moko na côté wana nayebi te eza nzambe nasalaka mingi na bana na nga na famille na nga parce que naza na famille monene na poto nasalaka mingi na bandeko na nga mais ngai nalambaka nga moko parce que nangaka signature na nga même de l'autre qui obéissent au bino papa Feli naza na besoin ba service na yo ata mikate ya pambo koya na bote na olinga te donc ça la réunion de voilà. C'est-à-dire que au pesinga tout basali na ye nango côté wana eza carré naza na bato ya mosala te oke na sui mutu kuna parce que na ba service traiteur mingi eza komona mama songolo alambi pondu mama pakala alambi pondu baye nango oboda même si ça va l'embaki biloko 2 jours avant bachaki na congélateur mais non la baka biloko na ngana salango bien le même jour voilà. Et donc voilà, et on papa philosophe tu vas traiter égoïste. Oh non, 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 non. Ils ont likambo égoïsme été. Ils ont likambo ya combattre la patrimoine. Ok. Ils ont likambo combattre la patrimoine. Avant la bima libanda, il faut dans un wakati ta famille. Ceux qui na famille na monique moyen t'es na bima libanda. Mais la tango na kata famille ba compétence les alliés. Au bande on a pas si balamba ça na côté. Parce qu'après balobaka bango siko bango balamba fait bien mais balobaka à l'école de Noko Feli. Parce que bako bamona neti ngande siko naza le supérieur. Voilà. Mais ngapele mona tanga bi atungi nyamo bien. Mais na lobité pour nous kabaki et puis c'est mutu voilà. Voilà. Et moi d'ailleurs maître. Voilà la tika la kana na niveau nanga wana. Et siko yo na ba bato le mususu ba pena pour ça ba siège ya service traiteur mais petit sur service traiteur siège ils a wapi bien ils a na France. Non, na travaillaka na France te. Et ndenge na yaki wana yaki ko sala musala. Na yawa juste 4-5 jours na sala musala na sisi yaki. Mais siège nango ya monene eza na poto na France. Awa pe naza na ba représentation. Naza na ba représentation na maneti ya ba Marina Ngoy par exemple. L'artiste Marina Ngoy. OK. Il y a dit ça. Voilà. Donc c'est-à-dire que ceux qui ont besoin de ça, na routine d'aller Amoni Marina, ceux qui intervention et qui a dit grand chef Aya, na avion na yeto sali. On a yé dans foot à billet, ne soit bien ça yo bien. En tout cas ceux qui on les a siko makambo kati siko moi dans le moment la télévision les a dit. OK. Voilà. Ça rendait wana. Mais na kendaka partout. Partout na kendaka les États-Unis, Australie, en Afrique, même dans la maison présidentielle. Ok, donc on a combattu à pays africain au Baïbinga, service traiteur là. Et voilà, bandeko babi biso na omi Barcelone, tu as posa ya biso tu as ka benga ngo ba buka muna buka pikila donc to muna biloko oyo papa Feli asaleli biso lilo ye a expliquer biso ndenge nini ba balambeli biloko wana. Barcelone TV, vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, s'abonner au Panama. Récit Belchica, Claudie Siko, ingénieur. On a besoin de baganga sika, bébé filme une nouvelle série. C'est na Barcelone TV, une solution. Merci beaucoup na ingénieur Mbunga na image kitoko. Ototi la biso bandeko tout bazar branché maman Titi Kifwani. Merci beaucoup maman Mimi Swami la Suarez et papa Blaise de Makia di Bambote ya mwana et Chuchu Luambo ma sœur Babina Saint-Denis Bambote Nopé et Belé ya mwana et Bambote Belé na mauvais Jancy Mandar Trocadéro en direct de France. Merci beaucoup et papa Feli tout ko mona plan moko plan wana na cuisine oui ça so waneza bilo ni olambi. Bon, en tout cas, Bilo, on a l'ambaki dans cadre de l'émission T.
Malamba qui envoie biloko il y a tout le jour parce que j'aime bien manger sur dans la Kinshasa. La ragoda moi bio. Et ça nzombo. C'est là on a sauce tomate. Nzombo c'est là on a sauce tomate. Donc sauce on les sauce provençale. Donc les sauce tomate neti ba maman va ça ka chala la te wana. Les sauce na salon on denga qui moi qui mondele pour na pour présenter pour ça posa na miss pour et puis ça posa na mongorolia. Voilà. Ah donc ça bablo monsieur va sortir on peut mutaro awe ka posa te. Parce que moi il y a dans le biloko moko kolamba et keseni. Voilà, kolamba et keseni façon pe ya ko présenter biloko pe et keseni. Et là mususu e koza guna monogote. Mais ndenge ba tiango na sani et puis se poso oliango. Ndenge sauce nango couleur nango ezali et puis se poso oliango. Voilà, ils ont deux choses différentes. Ils ont le goût, la présentation. Il y a biloko. Donc là biloko on a déjà na présenté en bien. Monsieur Moni et communiquer cerveau, cerveau et communiquer le lait moi c'est pour ça. Donc Joseph papa Feli Wawina yeto solana ye expliquer biso ndenge nini balambaka. Babi bino boganga na quartier ngana sala la service traiteur ngana lambaka. Babi ko lamba il a des choses na service traiteur donc le papa Feli tu as plaisir à makasi ya ko expliquer même ngapeni naza pour célibataire on azali besoin nga bimba mona ko na kolamba et après obi ba nzombo et nzombo ba te belé ba rappeler la difficulté on lamba nzombo papa Feli ou expliquer biso na nzombo balambela ndenge il y a mille et une façons de kolamba et le komoko. Mille et une façons de kolamba. Nga par exemple, nzombo wana oya lelo ne momoni. Eza nzombo, tina bandaka na tremper en mai parce que nzombo déjà ça rambis nous za moi makasi. Alors soko za na besoin olanga ngo bien, il faut osomba o babaka moto mibali. So sombi moto moko lambi et panzani. Faut zo ezali moi ferme, pas trop ferme. Donc moto mibali, ya misa tout. On a trempé la maille, petit peu moins le noir quelques temps, et commis propre, c'est l'emi. Et ensuite, on a préparé oignon nanga, na tomate kaka. Na tomate kaka. Tomate ambouma kaka. Tomate. En fait, il faut qu'on ait bapé tina ya tomate ambouma na tomate nzanza. Il faut qu'on ait bapé tina nango. Ouais, surtout ça. Alors, na mona bato mingi bakanisaka ke soko tie biloko ba épice belé de biloko ebongi. Tout comment et ça en côté nalambi nzombo na matungulu na tomate ya mbuma un point c'est tout. Il y a un épice rouge. Voilà, tomate wana eza tomate ya mbuma oyo etela bien. Et puis bato baza na système ya kotia tomate moke na biloko. Soko tie ebele esalaka mpe mwa ngai. Soko tie mpe mwa moke emonanaka te. Il faut kotia na quantité koyeba kodoser. Otali quantité ya mbisi, natali quantité ya tomate, natali quantité ya oignon. Sangisi na lambi nango parce que naza na besoin de saveur ya nzombo naza besoin de kuya poivron te naza besoin de kuya ciboulette te na kati naza besoin de kuya ya ndembi te parce que loko ne loko faut qu'on nuancer que loko il faut na tia ndembi on a tia te dans nzombo nanga a tia na mai na sukoli yango na kati tomate na kati matungulu na beti tomate mo muke parce que na boeza poto voilà na tia mafuta l'huile na moto na kalingi matungulu matungulu bandi kozwa couleur et bandi kobela nde na yiko tia tomate na tiki pe tomate ekalingama elongwa sola mobesu parce que na kotika pe biloko na moto etoka mingi te et ko ba vitamine ebele et s'évaporaka. OK. Tango na tiki tomate ebeli mo mukini na ebeli na sangisi na bandi ko balola. Nazaki na besoin za na soupe ya maïté, nazaki na besoin eza la collé. Na tia mai muke etoki quelques minutes ebeli. Ah. De votre explication à Nzombo. Et papa Feli on y attaque les cambes d'épices et l'autre jour on a bande kobasi na bande komibali surtout na mboka na biso awa ba komi trop épices na biloko donc comment na mutu azotsa ba comment on appelle ça ba produits chimiques ça dit ba goana to monaka ba ki bebele donc pour na y apesi confiance na épices. Est-ce que les pistes et belé na biloko ya mona sala ki po biloko bonga bende non et puis c'est bon ça biloko
et puis c'est ça va solo na moi saveur moké et loko il fait ça la na goût naturel nango un peu cet exemple ni na mona batu belé parce que nako ba basité parce que mutu balamba katé batu ba koma kolamba pondu lelo pondu asombi aniki amona chou blanc atie ndembi atie poivron atie aubergine atie oignon yebisanga eza soupe pondu et comme ratatouille eza ba sauce medele basala ka basengisi ba légumes ebele comme ratatouille on dit à biloko soka sous goût naturel à pondu et puis c'est bon ça biloko soko yebi na yo kaka kolamba oyebi kolamba c'est tout faut ça dans le boko wana yo la luba kopeso mbisi ba pesinga mbisi to labe umandenge moto mais pas dans le domaine voilà on a yebi mais yo okendo bi ah pona epate papa Feli faut na tia Kilimanjaro faut na tia cube magie faut na tia non na kokocha cube magie na biloko mais na kota la quantité ni na kotia parce que naza na besoin na yo ka goût na kotia mungwa ba gros sel na biso naza na Kinshasa na profiter na tia mungwa na biso la cube magie banini c'est juste ba biloko moko to tia kapo to za na besoin to extrapoler to exagérer goût mais ils ont monté ça biloko au contraire le la goût naturel la biloko voilà donc voilà la bandeko tout on pensera trop na ba épices na biloko belé et j'espère que vous avez réponse na bino que ba épices faut y ba quantité donc si ka biloko abela na goût na ye voilà il n'a auto taillé trop ba épices en tout cas il y a vraiment et papa Feli le roi de on a plateau on doit profiter peut-être de nos biloko mususu et l'autre monde a bon c'est dans le domaine nous ya Rolamba tout le monde a lelo batu ba azoli ale mususu ba madesu ba premier ati vin rouge ati vin blanc on a évité ce qui différence ni mesa entre vin rouge na biloko et puis ça va uni kocha vin na biloko to kocha vin na madesu te jamais okolamba madesu jamais na vin to lamba ka ba vin mingi na ba nyama pe na ba mbisi le rôle ya vin na kata biloko ezaka souvent pour na kolongola zei et puis ko pesa moi goût moko ya ngai surtout na ba sauce ya mindele mais par exemple le bœuf à la flamande ngombe à la flamande na bien en français les ngombe balamba kango kalingi biso to lamba ngombe mais avant na lamba ngo na kati na sukoli na bongisi na chemo mungwa na sui feuille de laurier voilà ya mobesu na che na sangisi na kocha pe moi moutarde mukie pona ngaye pona la saveur na sopi vin na tiki yango elali na frigo na se nyama esu goût ya vin tu vois on a la sali bœuf à la flamande na kati ba carotte na lambi nango soki na ngina sala mbisi par exemple na kosukola nde mbisi na vin mais la kocha vin na kati ya sauce te et puis ça va vin sauté vin ya cuisine ezali to benga ngo madère ba koma madère et ça vin ya cuisine alors na manque ya ignorance pour tazoka vin sauté amonika ke na monaki ba chaki vin to chaka pe bière to chaka pe bière ko chaka pe bière na kati ya biloko na pendant la sauce voilà donc pendant que zo bela OK tout zo toka osopi mo bière na kati tout ça et puis si mo eloko moko boye bon et ça pe na ba biloko mususu to salaka eza création na yo mais na kati ya base ya cuisine ezate OK ozomona eloko nga na salaka yango wana la salaka yango mingi surtout na ba préparation froide obino bobengaka awa buffet OK mo wana buffet na okango buffet non eza préparation froide au fait buffet ezali nde mesa mobimba wana ya ba biloko wana nyoso basali ya malili balamba batokisaka te wana babenga yango buffet froid OK buffet ezali ke batie moi salade na miso bino buffet non buffet ezali ensemble nango OK buffet chaud pe ezali ya ba biloko ya moto oto chaka bon ngana salaka yango mingi okotisanga lelo selanga salade ya pomme de terre eza na base nango ke salade ya pomme de terre batiaka yango jambon tomate cornichon omanga na tenga bino lalo aliaka ngulu te na tie blanc de poulet mais na tie maki ya kotokisa na kati na tie na kati na sel na ke na formule mais na changer parce que lalu aliaka nani ngulu te na meki soki epesi ekoti na kati ya composition na nga OK na pesi yango mpe kombo na nga na kati ya service traiteur na nga babiloko neti
la salade de crudité par exemple. La crudité, ça dit, biloko to lia comme on soit carotte, la concombre, la massango, tout ça. Ils n'ont pas nécessairement, il faut une vinaigrette. La cause de la sauce, une sauce, on a 20. Et ça dépend. Il y a des pensées au loko qu'on a eu, au créé, mais ils sont compatibles avec le loko yo lamba. Voilà. Ils sont capables de rôle que non, il faut lamba na 20 pour les acquitter non. Non, déjà na bateau tout au lambe la rabongo, je crois qu'il besoin d'explication, il va venir tout il y a un balambe la ka. Les gens à 20 oyo balambe la comme on a madère. Parce que des autres déjà et ce qu'on peut pas faire tout là. Ndenge bayaka reçoit bien un service traité à mon ça client y monde de ça goût ya bilo on a yé be yum do proposer bilo au faux ou ça. Bon, il y a traiteur et traiteur. Pour les hommes salangopé et baby. Ok. Et baby parce que mon tout ça quand l'homme m'a dit soit proclamer traiteur. Ce qui m'a dit l'homme ça sur le don dans un traiteur. Or pour d'abord à la traiteur, il faut d'abord aux à la cuisiner à la base. Je me connais pas pour l'amba. Pour la haut état libre client, ceux qui client à Bengi. Tout ça les rendez-vous. À Tuni, la PC va conditionner les alaka. Na yebisi sala menu na yo. Asali soka yebite mingi ba tubele ba na ngandi na poto. Papa Feli, nga na besoin, so na kotika na salle na moni mesa na moni be na sali wow. Ba modo ba kenda déjà ba assista ba mona. Mais na tika ka mutu asala libre choix ya ba biloko ya lingi ezala. Mais na suka nango na bakisaka ba spécialité nanga. Na saka na ba biloko nanga spécial na sala kaka auto liaka. Mais na sali yango soko lo babi mais voilà mabumuka ko boboka na kina poto makoso kaka oyo mais nga na sali yango na spécialité nanga na chi ce qui fait que yango ndimte saka kino tata wana wasaka ba makusu moko boso wasaka ngini mabumubu ko saka ngone voilà mais na meni na yo na respecter après na chebe ba spécialité nanga oyo ko benda ba client est-ce que spécialité va filer à spécialité nanga za kebele vous avez pas spécialité bien là na lokele voilà na lokele motoko bisanga bisa ilanga biloko mais osinga nga pondu te na stade pondu et pondu akata liboki moi je vais dire vendre na mesi zo bisa milinga ba coiffer ngo pe kitoko est kana kasa ba coiffer ngo otai be pondu mais ba to ya ka pondu mais pondu a liboki bas nous sommes ça ba mabumu mo na sala kana chaka ngo o ezalo kwa cuisine sénégalaise na chaka ba makemba na kati ya cube na sali na ngo na sangisi yango ensemble ça ba spécialité nanga ba spécialité nanga za kana souvent di popo soso balongoli mukwa nyoso na kati na kotisi nyama na kati ndenge bana basaka bana bitendi omona kuti ne bafunaki lipaputi lipaputi za mobimba mais eza na viande hachée eza ba spécialité nanga ba spécialité nanga ezali ba salade na salaka sucré salé na zui fruit ya fruit neti pêche na sali mbisi we makayabu na sangisi na sali na tiango na kati ya fruit na kangi eza ba spécialité lelo bato ebele bakoma osala ngo na poto ba traiteur ebele bakoma osala ngo bayiba mayele voilà bon tout dans cette émission et puis c'est fait dans la ambiance voilà traiteur moko za na Canada azoka ba photo nanga parce que na na Facebook azoka ba photo nanga na Facebook ne ba bengi aya ko sala biloko baba à côté na contact nanga na Messenger ba benga ba ça dit ba client ba poni ba photo mais le les a compétences na été le les a musa na été azaki obligé à ça l'appel dans moto yo à ça la kango voilà ayo benganga abinanga non dans un besoin au samedi à Montréal. Je sais bien non, dans un besoin au samedi. Je sais pour expliquer, je sais pour bagater, je recevais pour nous. Dans le jeudi. On a commis vendredi dans tombeau. Tout ça, il va course, tout continue à courir dans sali, kaka ndenge zalaka na photo. Parce que bato mingi soko bato ba client ba ke na Facebook na ba tout na ba lobby est-ce que ça qui en dans ba exposition voilà ngana ça va na lobby laisse-moi faire na za na mbongo na wana lia ngote soki za ya ngote biloko bolo fela tikeli bino mbongo na sala obi ke garçon wana akamata un quart ya mbongo azu 3 quarts a pesinga abi merci le pesinga bité nous sommes amis
mbongo kosa te ke eleka likolo ya ba relation na biso na sali pe kaka bien ndenge na ye omoni pe ndenge na salaka okangango pour reproduire nango lobi mais nazaka pe na ba prise nanga oke na kosala voilà parce que moi nanganga kokanaka na nganga te mais oui nazaka pe na ba bilo mosusu na sala na lingi te oyeba parce que nazala besoin toyeba mayele nanga nyonso voilà. Mais quand même, faut-il caper Congo, donc ça dit faut-il caper des élèves, au milieu aux apétés, préparer relève. Ouais, Galou, relève et cause à la mécause à l'indégué mon côté. Là, Congo n'a pas fait ni Wawina. Moi, n'a pas comme des Jonas, ou bien Israël, ou bien Pharaon, ou bien Grâce, ou bien Béni, Taban Nanga. Mais, bah, Nanga Bazan a 4 Kamango Penzati. Bah, Nanga Bazan plus n'a pas étude, n'a pas envoyé un avocat, ba médecin ba nini tout na kati ya cuisine ba yebi cuisine ya kolambela mobali mais ya kotelema boyinga parce que ça mosala ya kotelema butu mobili bandi 4h ti 5h ya lobby eza facilité mais moi nanga mosusu ya mobali ya mokolo Boris Onyangi il est vraiment voilà akindaka nanga parce que butami makanga yimutaza na kati ya côté logistique tout ça aïe pour ça là puis tu vois oui on a pour ça là donc relève les aliments mais puis tu vois oui on a plus côté pâtisserie voilà ok donc déjà mon peu sur ça pour ça moi gâteau d'anniversaire le tout on a papa Félix bon pour ça là ouais tout ça là kango na travail mingi na ndekonanga Tassin Roger Tassin ça pâtisserie pâtisserie munene na Paris pour na dans le bakaza un cop na dit que bato ba romona mabe incomparable voilà na ko comparer na mututé Tassin il est lui Azaïe Azaïe na bien aké ndoki na gâteau na travail parce que ba pichu baza na nous ba élève gâteau na ndako tout ça mais ce qu'ils appellent ba événement ceux qui Tassin télé les aliwa maison Tassin comme on a patron na comme on a Roger Tassin ok voyez coup de chapeau na papa Roger Tassin tu veux gagner déjà et merci beaucoup na bande ko tout brancher pour continuer toujours à s'abonner. Et mère flat là la babi bo sambriete na njili place voilà les amoko na flat auberge et pas edi makunsima babi ba na njili pina merci na misala kitoko pour nous sur la posa ya kula la vacances bien tout kanate bisino skola la pas edi makunsima auberge babi place ya solo ya wana et papa Félix tout remonte qui na sona sheet mais toute l'explication ya moké par rapport à la deuxième image au bandi ko total la siko ya il y a pas moto monuana dereza quiz na bakemba bini non eza pisté ezali spiring fumé ezali côte de porc fumé bon na Belgique ba benga ngo spiring na France ba benga ngo côte de porc ok comme ça tout ça ba bato tozali coloniser na Belge togardaka mwa authenticité na biso et puis na mwa eloko wana spiring accent wana eza nango spiring nasalaki yango na union et puis ezalaki mpona bana balia et puis voilà ndako en tout cas toliakaka neti tozolia na restaurant likambo na bisako ya présentation tocontinue yango ntina ndako ok merci beaucoup papa Félix bato bakomono bazolanda yo et bana posa il y a contact qui est papa Philippe place ni service traiteur ezala kuna bandeko pe baotala yo bamsu bazape na posa ba rejoindre yo ba bengisa yo oya olamba na ba fête na bango et numéro ya contact et puis na adresse ya place service traiteur ezali surtout na Europe bon adresse ezali 3 place de la résidence 94 310 na Orly. Numéro de téléphone des amis 0033 615 49 59 18 0033 615 49 59 18 Tous appels à Facebook, tous en Instagram, tous un numéro dans les appels à WhatsApp dans les alliés. On a contact nous surtout Facebook, voilà les alliés. On a contact na Kinshasa, vous contacter Naomi Barcelone. Voilà. La Barcelone TV, tout comme vous contacter Marina Ngori. Donc vous aurez facilement. Déjà na compte Facebook ba musuku ya ba compte Facebook. Betani na compte Facebook. So ka beti na Facebook a beti traiteur Feli Wawina. Wa les alliés Facebook nanga ya musala. Ne sika biloko nyoso ezali. So ko beti Feli Wawina ko mona pe
Facebook nanga moi ndambo biloko ezali mais ba photo personnelle nanga ezana la Feli wa wina côté mususu ndeza musala traiteur. Donc voilà, papa Feli poto kabwana yo tu sais la souka différence. Il y a importance nini ya bio na nzoto ya mutu. Importance ya bio na nzoto ya mutu ezali parce que eza biloko oyo tozoli eza na ba engrais chimique. Parce que soko tali bien ba maman na biso na ba papa na biso tango akala bazako za na ba vie mulai et puis bazako za na ba maladie ebele belete. Bazako kufa parce que liwa eza. Mais lelo bato bakomi ko kufa moko précoce par rapport à biloko to komi ko lia. Et loko nyoso tout bakomi faut balo dans un engrais chimique pour ko lambango. C'est ko engrais chimique on a kata nzoto na yo. Éviter zo sala. Même so ba cancer, même so ba thyroïde, même so ba maladie ebele belé. Alors biloko eza bio. Et botami kaka boye koli na ndenge naturel za lelo côté. Et puis ça rabiso bokolongolo na kata nzoto. Et on surtout ezali engrais chimique et détruire ça rabiso. Ndenge on va vivre frais lelo toujours va vivre frais lelo tu te rends compte il y a ma baboma par exemple en Belgique. Déjà baboko la kabanyama wana na bakisi. Ozomona maki botami lelo 12 jours après et parce que batie soso tonga une semaine à koli ba bomier batie na freezer ba congeler ezui masuwa ye na kisasa ezaka na sous conservation na kati ya babilo ba glace na banini et komi awa olami et puis biso awa pe ba kapé utilisation te eloko nyo surtout ezaki congeler soki ba décongeler ngo balambi ngo okoki suko congeler ngo te. OK. Okoki suko congeler ngo te. Mais tout ça la kango te. Tout ça ba te que la lambi atie na congélateur et qui robota sous ba microbe parce que microbe bota quand même na carte à frigo. Tu vois, ils ont un frigo oyo et ngaka malili microbe ngaka malili na microbe oyo ngaka moto. Voilà. Et puis ça dépend de moto ngo. Nous surtout na ils ont même absolument malade dans nzoto. Donc voilà, boyoki importance il y a bio dans tout moto. Déjà bio est très important pour pas Feli tu peux sa explication awa. Et papa Feli dernière question et lelo soki izapi na babande ko mususu ou izaki ana posa moi na ye aya kotika une école ya papa Feli est-ce que vous avez possible? Oui, pour ça possible ce qui montalubi nanga par exemple nous avons besoin de former moi na ngai. En tant que parent parce que nous avons les belés nous avons notre famille munene nous avons les belés et ça pas na botte na ngati. Donc na ko yamba ni ti moi na nanga et puis na ko zoyer na ba rigueur pe ya ndenge ya musala. On a relaxé na relaxé. Bon, mais quand les belés na Kinshasa peut solliciter kanga mais c'est dommage qu'il y en a na poto. Voilà, c'est juste pour n'attendre qui tout ça banani. Parce que ce qu'on a dans les pas yo, la côté dans la salle, mais on va dans la condition dans la condition parce que na nunga moko na bomisi ba condition te oyo ke na kikoya na salle école na salle na kikoya le siningi na yaki bo inviter na école de cuisine to bo poser ba question na petite explication en tout cas kolamba na Kinshasa balamba ka très bien. Présentation de comme tu n'as pas la kango ma présentation de bouma et boyango comme tu bouma mais biloko goût ezalaka bouma parce que la lamba kana ba garçon na Kinshasa ba garçon au moins la plan essaie de tout blanc c'est ngala bi soko bombe dinga tabara na te bien ngulu tumba kité donc kabelo uniforme na ngati avant la son parce que kana ba kitoko ah ouais t'as pas tout na ba restaurant non kana ba kana ba fête awa na Kinshasa ba mariage ba tu minene awa ba nga na poto somi billet aye ala disinga na hôtel du fleuve na beauté du fleuve voilà pour na musala la lambi na cuisine même il y a grand hôtel la salle nango mais na kosala ngamo hôtel na sera toujours bateau et bazali ba nango mais des fois pour na voilà mais ba sala ka sérieusement ba bon ça ka présentation na bango et puis bazana moi problème côté à buffet froid voilà ba yebi ko sala ba mélange ba biloko côté na pèse exemple mo muke okoki kosangisa betterave na masangu te. Betterave ezali betterave ezali légume moko ezalaka na poto eza rouge ezalaka sukali basaka mpe sucre oyo tomelaka nango ti mpe nango sucre de betterave masangu mpe eza na sukali donc biloko mbela soki okosangisa te mélange ebongaka sucre salé eloko ya mungu wana eloko ya sukali soki osangisi epesaka goût mosusu nde kote wana nalingi nabeta sete
pour na conseil. Voilà, na conseil que ceux qui ont besoin l'école na yo parce que l'école est comme belé, il y a ba pilote pour préparation froide pour contacter Naomi. La salle ba brochure na tinde libino. C'est ça pour na mbongo te, ça juste pour na kotombola nkita mboka na biso. Donc voilà, merci beaucoup Bozolanda papa Feli Wawina wazalaki bon invité na biso na kinga kasi lelo expliquer biso comment pour préparer comment sa présentation et blog na yo et papa Feli aux la famille autour le bas aux la bana Bolanda yo en direct de Naomi Barcelone bah vu que papa puis moi bah séjour à Kinshasa et ça là moi bien n'habiter Bolanda yo bah nani ko pesa ma meilleure vie. Ce qui n'a pas dit qu'autant la moko ils ont ce temps ébélé parce que temps ils ont compté ça quand même émission voilà oui ben intime bazali et puis donc ça d'abord ba meilleur vœu surtout il y a bonne santé la moko na kata famille nga mobimba parce que famille nga zaka famille wa winati voilà famille wa winati na ba branche nango o nyoso to za na kata famille nga ba meilleur vœu na bino surtout la bonne santé mbula sika mais ma vin sika et mes maman kambu surtout ya malamu après dans zakapi na ba ninga tout ça na pesi meilleur vœu na Roger Tassin na pesi na Sylvie Louawa waza décoratrice monene waza la décoration florale la France waso ba fleur naturelle à Chi Sylvie Louawa na kati à 3R et puis na pesi ma meilleur vœu na traiteur Douama Maman Douama Kimi na pesi et ma meilleur vœu maman Eliane pe na Lingakaye na pesi ma meilleur vœu na batunu soto badingakanga la meilleure vœu na Yomoko meilleure dans Barcelone la artiste ni surtout à théâtre na Lingakana au ba ebinga no ba ebinga te na pesi bino surtout ba meilleure vœu na ba client na yo pesi ba client kutunde ba pesi ba bazai belé voilà merci beaucoup papa Feli na nimo disposer tana yo ça consola na biso na katia Naomi Barcelone TV et les bisams ba liboso même bala sukati Barcelone ils a déjà ndaku na yo donc Air News pour ta porte tout ça on a pour la servir. Merci beaucoup nous bandeko tubozaki bon chez Scotché il y a une émission même qui toko invité face à la lou et puis on a bongo dans la lou maleba moi na bino et merci na fidélité na confiance merci na mon boss RK Muchanga chaque pour l'espace qui toko na ba coaching na yo en tout cas qui ndapina bien et mon boss Naomi Barcelone bambotino yangwana et babinde tolobaki pour la bien c'est-à-dire au repos c'est reposer qui toko lota bien flat ezara moko et dima puntima auberge ba biso komi wana pour sentir vraiment que oui tout ça vraiment na kata mikili na pesi papa et dima puntima pe bamboti yangwana mon vieux ichamanda ngita pasuka chambreline mapuntima ya ope yangwana et ba merveille na clave malé ba grand jogo Yannick Makia des multimillionnaires njilo masalanga bambote na bino yangwana boza tellement belé Dorcas Ngemi depuis les États-Unis bambote no yangwana merci beaucoup et maman Titi qui fois ndeto lobaki maman Mimi Swami la Suarez bambote na bino yangwana et bino tuna una tangité na linga bino mingi et merci beaucoup Kumalo na prise de vie merci ingénieur Mbunga et merci beaucoup na Yahweh Mabanza na Istanbul Babi garçon noir Mukonza Bilamba Yahweh Yangwana Yahweh Mabanza mon vieux Guilain de Rio Bambote Nope Yangwana et ba meilleur V babone nyursu ya Naomi Barcelone TV Chuchu Luambo babi na Saint-Denis restauré za moko et babi no nyursu ya linga bino mingi babi tozala pasteur no Kalombo Bambote on a encore une fois bonne guérison na papa Albert Kalombo et puis maman elonga tupesi bambote belé bino tout to linga bino bana njili na pesi bino bambote belé bana njili vivant la nikili et mes condoléances les plus attristées na nabosana na famille Sirop et toto bungisa PDG Wabé Lorango babi paix à son âme et bana njili nyursu to na matanga et puis mes condoléances na famille Ndimangondo ou toto bungisa paix vena biso mbaki malauka batutu ya poto ba mbaki malauka babi molimo ya papa et puis manakimia donc voilà quoi merci beaucoup bye bye ngolami to quoi matungu ka tomate mais tant niveau baisser d'air ça faire
On doit attendre que ça va plus ébélé, non. Madame va dire non. Tu sais que c'est ratatouille. Oui, ratatouille. Donc, ça, c'est la pote de la ratatouille. La pote de Tokocha Bido Kobabi. Donc, Kocha va épice ébélé parce que Bido Kobabi, ils va surgeler. Mais qui ça tient? Pour ça, il faut bouca de l'eau là-bas, de l'eau. Tcha, poireau, bien ma tungolo, on a et puis voilà. C'est tout. Breton, c'est bleu ébélé pour rien. Ça, c'est une jaune. C'est anglais. Non, les lots morts. On est au lieu de champagne va accompagner un bleu natal. Non, champagne va accompagner. Champagne, tu checkes parce que tu remets dans la soupe à la dessert. Ah, ok. Quand on dit des sorbets fromage, donc le champagne. Et donc, ils doivent accompagner normalement. Quand on dit à vous, parce qu'ils ont mis un vin blanc. Mais tu dis on a vin rosé. Parce que tu as un vin blanc. Ok. Oui, ils ont apéritif. Oui, tu mets là qui peut être ça pour ça rodier. Ok. Vin rouge, il y a un nyama. Il y a un nyama. Ok. Voilà. En tout cas, on a intégré dans le micro. En tout cas, quand on a un collier, il y a un vin rosé. Il y a un champagne pour micro, il y a un au lieu de rendre boy, au lieu du top quoi, et Josie à cœur, Josie à cœur le raté, anglais bien boy au lieu de Josie à cœur, ah Josie à cœur, ah Josie c'est bilingue, bilingue, il y a des cambas la personne, bilingue, non mi Barcelone au raté hein. C'est ça samedi, hein? Anniversaire à Barque. Barque. Ça va péter. Péter pizza. Non, tout ça, il y a mon nombre, moi, je crois, 10 financés. En tout cas, tu vas aller tout au mieux là. Barcelone TV, vas-y. Papa, papa, maman, étudiant n'a pas mon personne.